ndeko les airs pour cet temps etikali muke makambo eza mingi Kinshasa makambo ndeko les airs na likambo oyo kaka bandeko biso bachinois bayambi bino boyawa tosepeli mingi ndokola boyawa puisque boza na technologie botala boulevard du 30 juin botala boulevard Lumumba botala bamine oyo andimaka te aza de mauvaise foi botala mosala oyo bandeko bachinois baza kosala eza xénophobie te bachinois bayaki mpona 5 chantier mais est ce que bozomona lisusu bachantier ezali bachantier esili bomona bakamion ezoleka etonai na babiloko na nsima bakayas bamwelon et autres bachantier ekomi kaka bachantier privé bacité du fleuve banini nous ne voyons plus nos frères chinois oyo bayaki awa baye kotonga tozomona bango kaka sasikoyo na bachantier privé mais oyo ya 5 chantier oyo bakoti par conteneur ce n'est pas de la xénophobie puisque même bacarreleur na biso bakomi ozanga mosala oyo ozomona ke bandeko na biso bakomi kodévier omeki kaka ndenge wana balebi ya baokanga yo oza contre 5 chantiers ndeko les airs avant que o conclure yango dossier mosusu rapidement tokotela yango dossier oyo toza komona kaka bino botala ndenge nini chinois aza kobeta wewa mpona ayaki na versement te先跟你说一下正好先跟你说一下，就说咱们的任何事情哈，咱们现在不往外发车了啊，你跟他们讲一下啊。你们经常开上这个，就是有这个去使馆。ezali soki opérationnel ye moto akosala badémarche nyonso mpona kokanga bachauffeur oyo décollez commenter nanu et puis nana okotaka bana mozindo alikambo wana Papa Léon oyebi ke tangu tomoni image oyo na lobi finalement nayebi te soki balingi tosala nini na mboka oyo biso bacongolais jamais toyina bato oyoka jamais ke tobengani bato soki na modèle nini eza ya culture na biso te mais ces images ça révolte. On doit se jouer des Congolais dans les pays moussous. On va un peu accepter. Mais pas chez nous. Tokondi mangote ochi kolobao. Chantier au bazalaki kosa les hommes monanate. Mais ba camion ezo tambola kana ba chinois sur le boulevard. Mikolonioso. Ezo kende kotonga wapi ndaku ya nani? Parce que même kocha karo oyo ekomika ba chinois bandeko oyangai. C'est pas possible. Mais Batouana Bayeko Salanine, on va dans un pays étranger pour nous faire la faire ya minene. Biso tozolongola bato passe pas na bango to yeko bakisa likolo bato passe bandeko na biso wana batika ika na chômage. C'est pas possible. Na uchi koloba ne bandelia. Même ba o bakomba kana nzela, etika ika ba chinois ba banda kokomba. Ba o bakomba kana nzela. 4 mois oyo bazo futa mati. Ba fandi wana avec tous les risques to la kisaka wana moliera. Maman moko ba tutaki. Nandenge makambo ekendaki batu nyonso bamona mais quand vous laissez ces gens là na moi na mbula na risque ya mituka et que pendant 4 mois vous ne les payez pas vous avez raisonné ndenge ya mibale Papa Léon c'est normal na mboka oyo ya biso parce que yana ba moto na yo qui autorise parce que dans bazolo ba petit commerce ba étranger ba salate awe pa na biso même maleo ba chinois bazo sala maleo. C'est révoltant. Bamoto oyo ezaba congolais bazo sala ngo pona pasi. Ce n'est pas un moyen de transport oyo approprié pona biso. Depuis des années, awa na Kinshasa na Congo, jamais moto ezalaki ko sala transport.
ozomona na niveau ya pasi oyo tozokende nango na kotalaka bafilme ya wakadugu oyo nde bamoto oyo ozoya kotala bamoto tozalaki komona yango na bamboka na bango bon bango mpona conclusion na yo tunanga nanu sasiko oyo dossier wana oyo ya biso ya eza ndenge dossier yango eza ndenge nini papa Léon ndeko leze voilà que bato wana batiki 5 chantiers. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas la xénophobie, mais bon ça pète et bon moni biso ke toza baba soki tobeki koloba obengi téléphone bakangi molière télévision okangi obengi téléphone bakangi tambo lézère to mesara mais bolinga te eza mboka na biso. Voilà un couple chinois bauti soki ngwanchonchin bayawa bakamate basobi ba moto chinois wana akamati ya sombi azana 60 moto 60 moto wana asali compagnie ya bawewa ya bandeko na biso bawewa et généralement bon na ebité pas nika bandeko na biso balu bande balingaka musala wana makasi mais bakamati ndeko lézère bapesi crédit na ba congolais ba chinois wana couple ba chinois wana bapesi ndeko lézère les 60 motos à crédit à des Congolais, le Nazaro s'est répété, avec un versement. Donc 60 motos, avec un versement de 15 000 francs congolais par jour. À peu près 20 $, un peu moins de 20 $, 17 $ et comme ça, par jour. À PCO moto. Mais compagnie Wana, Ezana, Mikandate. Compagnie wana bakamati bolole moko mususu ya congolais balebi yo zala gérant pesa kombo ya tata no ya mama na yo mama o ya yo bakamata batia wana yo bomba na sima yo défendre biso ba chinois. Bon, merci pour la question. Bon, na ko expliquer bon na éclaircir bino likama ndenge société mo ibanda nga bazonga na décembre bazonga comme interprète na bango na décembre 2014 bazonga comme na nazala nesi interprète na bango pe gérant ya biloko na bango etant on ayaka mutuna liboso na tunaka bango oui bozolinga bosomba 60 motos pour fongola la société parce que société eza déjà 10 motos 5 motos 20 motos eza déjà société est-ce que bozali na mikanda parce que faut mikanda ezala ba ebisinga ono mikanda ezali bozala mikanda ya ça va bon tosomba ba moto mena kozana posana mona mikanda na yeba soki ezali ndenge parce que nako travailler na boulot ekete ote mikanda ezali biso to kento somana na ba moto comme ça to bana déjà makambala moko bon ça va tant to na bango to passer commande ba moto eye ba bani wa livrer biso ba moto nazo mona mobile ya community kobanga pour baza moi sina mobile baza couple na moni mobile ya community kobanga pour ba facture ba moto ba bana wa livrer na kombo na ye ya liboso wana nanu kutolagre na ba moto na balabala te bazo livrer tozo stocker bazo livrer tozo stocker en attendant to recruter ba chauffeur et puis to bana skoko to bana musala mais batango bazo livrer ba moto ba facture na kombo na ye na moni akomi kobanga oh non nazo na ba facture za na kombo na ngate il faut na kyango na kombo na yo yo ebisanga ozana mikanda société ezali sko ba facture komo banga za na kombo na bon ça va ote ezana mo poza juste ka ba facture za kana kombo na yo ba mikanda ezali ko banga te ça va akekuna deuxième lo ya ba moto tango ba ko livrer akomi ko livrer ngo sko na kombo na ngai na pesi kombo na ngai na sali photocopie passeport na ngai na pesi et kombo na ngai nde ba komai ko livrer net ba moto ezanga donc c'est un congolais qui achète wana nga na ebina no lokote nazaka sir que no ba document ezali ndinga ebisa ke ba document ezana mais na tsana ngomona ba document te une semaine eleki to stocker ba moto ekoki 25 ayebisa no ndeza boye to ko bimisana ba moto yo to pesa ba chauffeur bon ayebisi quel genre de contrat to kosala na ba chauffeur ono contrat il faut signer na bango contrat ya 2 ans papa moto ko kosala 2 ans ote to sala kaka bongo et ko sala 2 ans et vous avez un problème té na tuni versement versement 14 000 na bita 14 000 par jour 14 000 francs par jour pendant 2 ans de moto tikali ya chauffeur et na 14 000 francs ils ont été 13 000 ya patron 1000 francs ya chauffeur tozo bombela chaque fin du mois to payer 30 000 francs mais bazana journée té c'est-à-dire bazo travailler du 1er au 30 ti dimanche
travailler. Au fur et à mesure, on peut travailler du 1er au 30 dimanche. C'est que biso pe tozaka na kati ya musala du 1er donc ti dimanche tozo pe maté. Jour férié ezate, repos ezate. Bon ça va. O ya kolinga sali o ya koboya otiki. Na bani ko recruter bano. Baze belero ka tozwinda mboyo po bana musupe baza éparpillé. Tobandi kozwa bana babandi koya mais baza ko s'inquiéter est-ce que yo en tant que gérant en tant qu'interprète là ko tola bango te na likamwa 2 ans wana bakitsata ezala ta 3 mois na meki otolola na patron aboyi na motema moko alobi jamais ezala ka bongo et to continuer nde okamati ndeko leser bapesi 60 congolais bapesi bango 60 motos versement il y a $15,000 par jour à peu près 800 000 francs par jour tozo koma bapesi bango contrat il y a 2 ans na 2 ans wana moté na 2 ans wana bapesi yo nde moto ekoma na yo mais bamoto ya bachinois wana na ya baindien mais esalaka 8 mois 9 mois ekufi ne moto azangi mosala asala ndenge nini auti Mbujimai auti Kadanga auti Bandaka auti aye koluka Kinshasa kese yaya bapesi 2 ans 2 ans wana à 15 000 francs congolais par jour. J'ai fait un petit calcul de ce qui fait, na 30 jours, même les dimanches, je travaille. Et ça, ça là, 450 000 francs congolais. 450 000 francs congolais, fait 24 mois. Et ça, ça là, 10 800 000 francs congolais. 10 800 000 francs congolais. Nato yata ya 91 eza opesa ke moto moko eza après 2 ans congolais wana toloba ya bololé il faut afuta 11 000 il faut afuta 11 868 dollars 11 868 dollars valeur ya mutuka bapesi congolais a signé valeur ya 10 motos, ceux qui 11 motos. Moto moko ezali na valeur ya $800. Awa na ville. Mais mingi babandi ko monter bango moko ya mena ba moto eza ko ya na caisse ba monter ango. Donc moto moko eza na chinois wana importer ango na $600. Mais nango calculer même oyo ye yaza. Mais voilà ndeko Eliezer que il doit rembourser, le Congolais doit rembourser $11 868 au bout de 2 ans. Mais c'est une histoire d'abord déjà amortie. $11 au PC en côté, mais ce n'est pas là que le bas blesse. Yo wewa bango bazaka la bakomo moko kimanga bangalula ba musumba ekabongo ça la faut pas les étamboy ça la faut pas mukolo wana soko yena manquant botala chinois bandeko botala makambo tozo lakisa botala chinois oyo likambo ya za kosala na congolais soki oyena manka mukolo wana oza na manka bino moko botala ndeko leze tala nano yo moko et puis directement opesanga impression na yo你们怎么抓到的标了？这个明天不要上班了。把了6上去下来。Papa wana ya congolais aza ko beta mana ndenge réglementaire lokola nzete pona nini ayaki na manquant et pas chinois engagé ba pomba chinois ba moto moinda excusez-moi le terme nalibi moto moinda nalibi congolais moto moinda za nyama ba futi ba pomba baza ko beta propre ndeko na bango mais lokola ekokaki te na kamwa ndambo na yako botala ye moko Wang Yu Chang Mong Chang ndenge aza kobakisa
Boyola tala boyola congolais nenga zolela ndebeleze oti otala ba image wana olobi nini Papa Léon ezane eloko révoltaka nga te lokola quelqu'un qui touche à mes frères biloko wana ozomona nazomona bandeko na biso babolo certainement je vois que les Congolais là azobetaka ye neti na basemblant azotalaka pe chinois soki ayende abandi kobeta ainsi de suite. Ce n'est pas normal. Ce pays n'a pas besoin ya bato ndenge wana. Dire non aux chinois jamais na kobeta ndeko nanga. Ce n'est pas seulement ça. Papa Léon, aussi moni na Angola awa bakangi ba Congolais batikeli bango bobeta na bino moko. Tout ça na époque nini? On est considéré comme des sous-hommes ou comment? Mais pourquoi seulement les Congolais à côté mais ça me tape sur les nerfs, mon Dieu. Awa na Kinshasa, capitale ya mboka oyo ngai oyo na société ngwana eza na mikanda nini? Eza mikanda te. Société wana ezo exister sur le plan légal, juridique, eza na document nini? Eza na document te. Eza na ba chinois ngwana bayaki kosala nini? Est-ce que bakota ki régulièrement place wana pe responsabilité ya bandeko ya DGM? Olie bozelaka kofouye bandeko na bino mbongo zana combien na poche, mbongo zana combien na poche. Tozana niveau yake. Quand les Chinois viennent commettre des bêtises comme ça, bozozo batu bakununa oyo bamelaka babange pa na bango bakomi awa batiki kipomba ba expulser ba ye awa, ils entrent par où là mon Dieu? Et puis Papa Léon, il y a des humains ça, si l'état de mon pays ne prend pas de dispositions, en tout cas là ça ne va pas. Bandeko na biso ya ba wewo ndenge bazobenga bino moto ya $600 $800 ba moto ya ba chinois ya kimbambala oyo et umelaka te bapesa yo na 2 ans ba boxeur oui obanda kofuta que 15 000 par jour pendant 2 ans moto etikali ya yo okofuta valeur soki ya 14 moto soki ya 15 moto $11 000 donc soki 15 moto otikali na kimbambala parce que kosala lisusu te namona kilobi tangu mbule betaki wana nazolongwa moliera nakota na itaka moni entre wana eza libulu boy ndeko nanga moko ayena moto wana adindi na kati ya nini wana moto wana kozala neta nini akozonga nango epa chinois wana tala mwasi wana ndenge azomela chimboki. Nous revenons à l'époque coloniale ou comment? En tout cas Papa Léon nga namoni ke omoni ndenge to vandela likambu ya sai oyo bazo lobake sai ya pesa biso ba millions. Heureusement que vous informez bango bien que si boye depuis certain temps sai même pas coup de fil boye ya bonjour et ya kalisute et puis mbongo apesa papa Molière utaki koloba kuna problème ezate toko vandela likambo ya ba chinois jusqu'à ce que affaire kozala tirer你跟他们讲，跟他们都。moto moko te ekobima lisusu donc on va plus donner le moteur au chauffeur jusqu'à 20 heures. Alors d'accord assez à côté de la place à moins de forme les amis就说你们我们家里的警察哈，现在在这工作的警察哈，就包括说那个波兰去谁家看过他们，我把资料都给你们整理出来，他只是配合警察的工作啊，说他谁家这个人名字我知道的，谁家住在哪儿啊，分成那个古鲁谷，他们可以带着那些警察去，咱们家里警察就是协助。明天。peut-être annexé na groupe ya bato bazoya donc ezali na omoni na cabinet oyo donc l'avocat ici yogo 明天我们那个使馆会派2个翻译啊 donc bazoya na 2 interprètes oyo ayebi koloba français na chinois oyo ayebi koloba anglais je ne sais pas 2 interprètes bakozala wana plus groupe ya bapolicier je ne sais pas vous comprenez bakozala ensemble na groupe ya bapolicier bazoya 明天你们能见到你们的官局长在这儿 général si c'est ce que je ne sais pas il sera aussi ici demain avec tous ces groupes de gens là ensemble qui vont se promener partout pour chercher ces gens ici. Alors, toi tu seras avec eux, yo kozala na bango, pona osunga bango, ndenge ya kotambola,
那个问题在说啊，你说他们那个就说安全局的那几个人说把史蒂利克给我放了，还是他们要把史蒂利克给我抓到这儿来啊？你这个你没有看的？史蒂利克他们给放了。因为在里面。在他给放，没有到里面，没有到里面。他给放，他把他那里那是国家安全局，国家安全局是触及到国家安全的。他这个问题不属，他没办法属于那儿管，太小了。但是这个事情他们放掉了。但是就是说他们跟我讲了，我说那放到他。啊，他们我还会用他们去给我把它给放出来。对，明白吧？我让他们老鬼。这种话不要跟他们说。没有关系，说了也没事。他们也说，现在也没有问题，因为曾经抓的那个我都干，没有关系。什么？你跟他们讲清楚。parce que Alobi Bozoga te. C'est dit Akimi, Bakimi Saki. Vous comprenez? C'est une vérité que moi, je suis en train de faire une preuve de la prison. Mais, quand il a utilisé pour passer à Nini, Bakanga Cédric, Bayana et Soir. 现在这个问题是我们使馆的人派那个parce que les caméras sont dans le dossier, ça même déjà dossier au niveau. Papa Léon, nadi ke tomesana? Yo goka. Balingaka ndeko intimidé. Bao babengaka. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais que bazana tozo protégaka signal ya Molière. Mais ngana zomona ke il faut naluka même lycée ke. Ya question qui na moni ke wena koloba na Molière te na keina matidi kolo ya Sozacom na bandiko belela. Ça ne va pas, ça ne va pas. Biloko aboye toko vendre po ceux qui te lobby oh 5 chantiers. Ba chinois ya 5 chantiers nde oya koya ko sala ba moto. C'est pas possible. Papa Léon, moi je crois que si on ne le fait pas, on sera coupable et devant nos ancêtres, devant Dieu, devant la nation. Ça j'ai dit. Les connaisseurs, les chiens passaient la caravane à bois. Donc, et comme inversion, il y a pyramide, les chiens passent et la caravane à bois. Au contraire, aux arts, c'était en danger, puisque oui, que Batouana Baza puissant. Bazali puissant, Nakati Amboka Nabiso. Na filmaka likamboana. Au moni Baja DGRK, na policier Boko Yabiso. Awa na boulevard. Baza Rotungisa, maman Moko Akiti, Nakati à 4x4. Akamati a zipi agent DGRK Mbata, donc i Kabambi a Lupi. Nani abeti agent DGRK? Chinoise abeti. Bakoloba ezali apologie, apologie ezali. On dirait xénophobie. Non, il ne faut pas exagérer. Il commence à exagérer avec la bénédiction de certains de l'autorité Nabiso. Il commence. Et vous. Oya bango so bakote ba magasin na bango. Pas ni bakote ka ba magasin na bango. Puisque ba makambo ko futa mabe. Et repos ezalité. Hein? Et il commence à exagérer. Banda nani masina. Hein? OK, ite mbinza ipen. Bafongoli combien de magasins il y a ba de konabiso wana. André Kimbuta ngwa lobi a dimanche boko sadate. 16h il faut bakata musala. Bana basi wana bana mibali wana 30-40 $ par jour ya salaire. SMIG ezate. Par jour, par mois. Par mois. Oui, officiellement. J'ai dit non. Bon, tout y a c'était, je crois que l'information ici est qui tout s'attarder mingité puis c'est vrai quand ça kezali xénophobie. Nous avons un problème, etc. Nous avons donné l'information aux autorités. Papa Léon, xénophobie mon côté Zawana. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est qu'on dit, vous venez chez nous, vous devez aussi apprendre à nous respecter. Ce n'est pas avec la bénédiction, Yabayaya Moko Boé. Basalaka moi lisanga mutu moko se retrouva sima yabane. Oye bien loko babenyi kindoki zanini. Je vais interpréter la sorcellerie. Kindoki eza mutu olia kolia matiti na nyama ndenge batu baliaka. Ye pona azala malamu il faut aller ndeko na ye. C'est la même chose.
Pona yo se retrouver bima prêtre otambola na mituka minene bakabelaka yo pa ba chinois, il faut teka bandeko na yo. À part ça, il y a un autre dossier to ko aborder. Kabiloko ya part ya moto, versement ya mutuka. Obandi ko ya il faut yana versement. Chauffeur moko aye ayaki na lina profiter na katayo yeba ke ozoke na conclusion ya émission na biso. Voilà. Tu conclus aussi l'émission. OK. Ndeko wana ayena camion. Donc receveur akimie na mbongo abengi oyo a contrôler ka bango yoka mwana mwasi. Receveur akiminga na mbongo. Bo patienter na banda koluka ye te ya kokotsa mutuka aya kotsi mutuka akei. Le jour suivant ba utiliser quand ndeko na ye congolaise wana benga ye abengi. Ah. Bakota monika chinois moko kende na ye. Bakebo neti soki balingi bakesi. Ndeko wana kosie yaka urgence moko ezali ya kozo contact oketika nga soki place nini. Ça c'est une congolaise qui appelle son frère congolais. Babeta mwana mobali wana asanza makila et on l'a mené ici. Et puis babengi ba policier baye ba menoter muto azo sanza makila. Non, on ne peut pas accepter ça. Trop c'est trop. Et là que toko lo baisa nini papa Léon. Bayebi ke tozaka ba xénophobe te. Biso ba congolais. Toboya jamais ba paye. To ya makabango na maboko mibale. Mutu moko ta koloba. Même pour na bangolais, oyo balingai bazonge pa na bango. To memaki bango na babisi na biso climatisé o tozana ngo. Tina gare. Angolais te ba congolais. Yangambo. Yo lui bangolais. Na lobi bangolais d'abord. Ah, bango pe. Oui. OK. To memi bango na gare. Bye bye, bye bye. Les ana bangolais mususu batika la ba master na ba Philippe Mbele tout ça. Alors, Aveni Kabinda bangolais na bangolais oyo to pesa bango ba lopango oyo avant ba ki ne pas na bango ba kamataki ba teki yango ki elo ba Fernando banine bazalia wa et les lobotane baza au kamata baza ko traiter bande ko na biso. Voilà. Ezali révolte, je te vois révolté, je suis aussi révolté. Ouais. Alors papa Léon, que ce soit tangu bakambo ebimi na ngambo awo. Awa na Kinshasa bande ko na biso ngambo balingaki balobake e basala ki batu te tozaka ba xénophobe te. Biso to sala keloko mon côté makambo esala mi na Afrique du Sud awa. To yambaki ndeko awa avouer que la première victime ya bakte barbare ya bazulu aza congolais awa. Biso to sali nini awa. Batumbiye. To sali nini awa. To simbi mutu te tozaka. Il ne faut pas que bakonzi na biso pe basalisaka biso musala sous stress ya makasi. L'autorité, l'État a pour mission d'abord de protéger la question de sécurité qui est la première mission. Calme-toi, alors, calme-toi. L'infouka. Baroyo kangabiso na yo nangai. Non. Bakonzi, bakokanga biso to salinini. Non, il ne faut pas topper sa kalisusu, même aventurier msusu occasion. Parce qu'il y a les gens qui commettent des bêtises. Oyebi que na prison oyo. Ya makala oyo. Ezana mutu na prisonnier na ye. Prisonnier à mon colonel. Prisonnier à mon général, prisonnier à mon bourgmestre, prisonnier ezaka kaboya ça mon magistrat parce que mutu moko boye azana autorité moko boye azoye ateye map sous map wana donc asamba kana yete banda vanda. Donc quelque part là, ce que nous disons, est-ce que nous avons tort? Est-ce que nous péchons contre les lois de mon pays qui me donne l'occasion de faire ce que je fais? C'est constitutionnel ce que nous faisons. Alors papa Léon tokota la bakonzi ozana suka papa Léon ndenge totele makana yo awo soki bandeko ya biso baye kolela toke komona ministre papa Léon akosenga yo ko disposer temps toke tomoni ministre à justice toyebise likambu toke tomoni PGR avec les images que nous avons sinon on sera coupable